Ok, balingami nalingi ko sunga biso poto koka kozwa mokano ya kopesa bomoi na biso na nkolo Yesu. Nauti koloba boye. Oza kolandanga oyebi ete oza moto na masumu. Wana eza likambo ya liboso po okoka kopesa bomoi na nkolo Yesu. Oza moto na masumu. Endenge oza mutu na masumu nkolo Yesu akufaki na ekulusu mpo na tina na masumu na yo. Soki ondimi ete nkolo Yesu akufaki na ekulusu mpo na tina na masumu na yo, osengeli kozwa mokano ya kotika masumu, nzoto na misala na yango, nzoto na baposa na yango, satana na misala na ye, mokili na bisengo na yango. Alors molingami ndenge ozali kolandanga, soki oza disposé na ngonga oyo ya koloba nkolo Yesu akota na bomoi na yo, nalobi lo likambo ya liboso oza mutu ya masumu, ya mibale nkolo akufaki mpo na masumu na yo, ya misatu zwa mokano ya kotika masumu, loba non na mokili, non na satana, non na nzoto. Yo oyo oza disposé ya koloba na nkolo Yesu akoka kokota na bomoi na yo, nakoki kosunga yo na libondeli mpo na nkolo Yesu akoka kokota na motema na yo. Okolanda ngai na libondeli oyo eza ya koloba na nkolo Yesu akota kati na yo. Nkolo Yesu, nkolo Yesu, nayoki liloba na yo, nayoki liloba na yo, nandimi, nandimi, nazali moto na masumu, nazali moto na masumu, po nasalaka, po nasalaka, oyo motema na ngai elingi, oyo po ete motema na ngai elingi, po na kosepelisa nzoto na ngai, po na kosepelisa nzoto na ngai. Voilà, bote na bana nzambe nyonso oyo kozwi libaku ya kolanda biso esika ezomi bino topesi bino bambote na libota na bino mobimba. Toza na esengo ya kosolola na bino elongo na mosali ya nzambe oyo tobengisi na plateau na biso na mokolo ya lelo. Tosengi na bino nyonso boza na biso de partout, soki mbala no ya liboso ya kotala biso osabone mpe opartage video na bandeko mosusu. Mbote paster, mbote molingami lycée. Voilà, mais quand on a dit bandeko bazolanda yo à travers Koinyon RDC TV, obayebio, mais kasi mais quand on a sur moi présentation approfondie na kombo église et kozala malamu par rapport à sujet to lobela lelo. OK, merci kombo nangai pasteur Kitoko Caliste. Lingomba ezali communauté des élus de Dieu en Koinonia au Congo. Alors, tozali na Petro Congo, mais siège na biso eza na Maniema na Kindu et paikani temple munene eza kuna. Donc oyo nakoki koloba natina nanga yangwana papa. Voilà, merci beaucoup pasteur Kitoko Caliste. Ba ndeko za na biso da partout. Bato nitami na sengo ya kolanda yo na mokolo ya lelo kasi selon ba information tozwa ki selon appel tozwa ki mingi balingi komeka ko olimbolela bandeko nyonso bazolanda biso oyo lingomba ya Koinonia kasi ba oyo pe bazomesa na kolanda yo na etando ike à travers Koinonia RDC TV na thème ya monene oyo basengaki to solo na yo na sujet oyo lolenge nini moto asengeli koyoka nzambe parce que lelo oyo ezoloba na ndenge ebele na ndenge Biblia elobi que la foi vient de ce qu'on attend c'est la parole de Dieu kasi l'interprétation que na ndenge ebele to lingi un peu na vision na yo na lolenge nzambe lobelaka yo mais un peu ko limbola bandeko na yo bazolanda de partout lolenge nini moto akoki koyoka nzambe. OK, merci molingami lycéen, vraiment nzambe apambola yo et balingami mbote na bino nzambe pe apambola bino na susi boza nango ya koluka koyeba ndenge nini moto akoki koyoka nzambe. Alors, nakoki kobanda koloba na boye. Likambo ya koyoka nzambe etali uniquement batu oyo basi babongoli mitema na bango, batu oyo basi bandimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Parce que nkolo Yesu aza koloba na Jean chapitre 10 verset 27 que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je connais mes brebis me connaissent, les brebis entendent ma voix et me suivent. Donc
possibilité ya moto koyoka nzambe eza seulement soki asi andimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Donc moto nyonso abongola mutema na ye andima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, moto wana aza na possibilité ya koyoka nzambe. Voilà, merci pasteur na ndenge zo limbolela bandeko nyonso oyo bazolanda biso à travers Kounion RDC télévision. Mais kasi olobi moto akoyoka nzambe ezali kaka moto abongola motema na ye. Alors moto yango akoyoka na lolenge nini akolobela ndenge nini pe moto abongola motema azali nani? Parce que tout le monde a moto muso azomi benga chrétien, ils ont kaka moto akenda ka église chaque dimanche yende ya moto abongola motema, moto yango azali ndenge nini pasteur? OK, donc moto oyo asiandi minkolo lokola mokonzi pe mobikisi aza moto oyo ayeba kondima nkolo Yesu elingi koloba nini. Alors kondima nkolo Yesu elingi koloba ezana makambo misato. Likambo liboso nga na yebi ete naza mutu na masumu. Ndenge nini naza mutu na masumu? Naza mutu na masumu na kobotama. Naza mutu na masumu parce que nazo sala masumu te, mais naza mutu na masumu na kobotama. E ndenge toza kobotama ya masumu yango wana toza kosala masumu. Wana eza likambo liboso. Likambo mibale nasengeli koyeba ete nkolo Yesu akufaki na ekulusu pona masumu nanga. Ekoti nzube bafimbu basoyi basete ezali pona masumu nanga. Likambo ya misatu nasengeli siko kozwa mokano ya kotika masumu. Nzambe azana bosenga ya makasi ya kotika te, nzamba za selema na besoin ya mokano ya koloba non na mokili na bisengo na yango, non na nzoto na baposa na yango, non na satana na misala na ye. Donc moto oyo ayebi ete aza moto ya masumu, nkolo Yesu akufai pona masumu na ye, azwi mokano ya kotika masumu, asengeli siko koloba na nkolo Yesu akota na bomoi na ye, ndenge Apocalypse 3:20 ezali koloba na biso, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc moto oyo asali engagement wana na lolenge wana, donc nkolo Yesu azakat na ye. Donc ba kondima nkolo Yesu eza na lolenge wana. Voilà, merci pasteur na ndenge olimboleli bande kono bazolanda biso na internet par rapport ya lolenge ya moto oyo akoki koyoka Yesu Masiya. Kasi bongo bandeko oyo babongola mitema te, bango baza na place te, baza so na connexion na Nzambe te, Nzambe lobela bango bomba koyoka Nzambe te. OK, batu oyo babongwa mate, batu oyo bandima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi te, bakoki na bango koyoka Nzambe te, parce que batu wana moto oyo nano andimi nkolo Yesu te, Bible ezali kobenga ye mokufi. Ndenge Romains chapitre 6 verset 23 ezali koloba na biso, les salaires du péché c'est la mort. Donc liwa eza kokabwana na Nzambe. Moto oyo andimina nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi te, moto wana akoki na koyoka Nzambe te, parce que Biblia elobi na biso na 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 elobi na biso l'homme animal. L'homme animal, ça veut dire oh non ne comprend pas les choses de Dieu. C'est une folie pour lui, parce que les choses de Dieu c'est spirituellement qu'on en juge. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Moto oyo nano bongoli mutema na yete spirituellement aza mukufi, aza séparé na Nzambe. Donc akoki na ye koyoka Nzambe te. Alors, na likambo oyo, na lingi batu baza kolanda biso ba comprendre moke. Tant tozali koloba koyoka Nzambe po o vivre bomo ya Nzambe. Nzambe azana lolenge amemelaka bikelamu na ye. Makambo mususu Nzambe asalaka na bikelamu. Ndenge Biblia ezali koloba moi ya Nzambe, mbula ya Nzambe, pona batu ya mabe, pona batu ya malamu. Ezana makambo oyo Nzambe asalaka na bikelamu. Mais bikelamu wana bakoki jamais koyoka ye po ba vivre bon Nzambe sans que babongola bitema na bango. Parce que soki mutu andimi nkolo Yesu nde azui bomoi. Soki mutu andimi nkolo Yesu te aza mukufi, aza na contact na Nzambe te.
Alors, merci beaucoup, pasteur. Alors, bandeko balobaka, na loti ndoto, na moni, balakisi ngai, na bandaki kokende, na nzela moko ekomi molili, balakisi ngai, eloko boye, bandoto batalonaka wana. Est-ce que wana pe ezali moyen oyo, nzambe, mokeli ya moto, alobelaka pe batu te? Oui, ndenge nauti koloba, elobeli ya nzambe na bikelamu na ye. Ekoki kotia ekelamu na kindeko na nzambe te. Po mutu a bénéficier bonzambe nyonso. Esengeli andima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Mais en tant que kelamu, nzambe ayebaka pe koloba na batu oyo nanu bayebi ete, na kokebisa bango, na kolobela bakango lolenge mususu, makambu wana eza kozwa lokola keno nzamba lobi na ngate. Ndenge nzamba zali koloba na bikelamu, tokoki koloba te keno nzambe alobelinga. Parce que na lolenge wana ezelo moko oyo ezalaka nango en permanence te. Okolo tandoto ndoto na pe moni ekukisami. Okolo tandoto ndoto pe okebisi na yango. Tu vois? Eza lolenge oyo nzambe aza ko prendre soin na bolingo na ye, na bikelamu na ye. Mais likambu ya koyoka nzambe pona koka kobika nyonso ya nzambe, en tout cas il faut kaka na bongo la mutema nanga nandi bankolo so lokola mokonzi pe mobikisi na lolenge wana na koyoka nzambe en permanence pe na ko bénéficier na nyonso ya bonzambe. Voilà. Balandi ya vous avez l'habitude de partout. Toza ne sengo vraiment ya koyambela bino pasteur Caliste Kitoko pona ko limbo la bino. Si je étais moto na moto, lolenge ni moto akoki koyoka nzambe. Ozolanda ndenge ni azali kotalisa biso na ba détail nyonso, ndenge ni moto akoki koyoka nzambe na ye, o azali mokele na ye. Kasi pasteur nzambe azali mokele ya moto akeli parce que nzambe akeli moto na elilingi na ye, ndenge Biblia yebisi biso. Moto akoki ezala kola moboti oboti mwana akoki kokweya. Tomona pe na Biblia mwana akendeki asali mabe kasi leka azongaki epa papa na ye yambeki esu na esengo mingi na lolenge moko spécial. Même ata mwana azalaki na ndako ayokaki pasi wa atikalaki wana ma. Kasi bongo ndenge nini moto akoki kosala ameka kozongela koyoka nzambe. Eza kaka na moyen moko ya kobongola motema na ye. Oui, nzambe akela mutu na elilingi na ye. Ça veut dire mutu nyonso aza censé ko sala malamu, ko sala makambo ya kitoko, ko sala makambo eza kopesa lokumu na nzambe. Ndenge nzambe akelela mutu. Mutu nyonso akelama po asala malamu, po amonisa biloko ya kitoko, biloko ya malamu, ndenge nzambe akelela mutu. Alors, mais tangu mutu ayaki kokoma ya masumu, na ko liaka mbuma akomaki ya masumu, mutu wana aza a mesure lisusu te ya ko vivre makambo ya malamu, ya komonisa makambo ya malamu parce akomi ya masumu. Yango wana po mutu akoka kozonga komonisa image ya nzambe, makambo azoloba batu bayoka nzambe, makambo azosala batu bamona nzambe, po azonga na likambo wana esengeli kaka ndima nkolo Yesu lokola mokonzi po mobikisi. Tangu nzambe aza koluka kosunga batu bazonga na nzela, abomaki mokili nyonso na mai, ayaki ko zua Noé na libota na mobimba. Malgré ça, batu bazongaki kaka na mabe. Et nzambe alobi ke non, en tout cas mutu uta kobota manaye aza kaka tourné vers le mal. Donc eza vraiment pasi na libanda ya nkolo Yesu mutu akoka vraiment ko vivre bon nzambe. Voilà. Bandeko na de partout na libanda ya nkolo Yesu Masia ezali pasi ya koyoka mongongo ya mokeli na yo. Alors pasteur, et au sein de la bandeko musu bazo na de partout, bazo tala biso sikoyo bakosala ndenge nini mpona kozongela lisusu nzambe mokeli na bango bayoka kaye parce que ezala pasi ozali mokeli ozoyoka mokeli na yo te ezala pasi bakotambola libunga mutu akosenga ndenge nini abungaki par exemple mpona zongela makolo na ye
azongela soki koyoka mongongo ya tata na ye. Ok. Pona mutu akoka kozongela nzambe, Jean 3,16 eza nango clair. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ebele na batu ba yebaka kolobaka nzamba lingi bango. Oui. Mais nzambe alinga biso na tina. Dieu a tant aimé, il a donné, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc, yo olingi kozongela nzambe, nzamba lobi ndima nkolo Yesu. Soki ondimi nkolo Yesu, okozwa bomoi, okozonga epai na nzambe. Soki oboyi kondima nkolo Yesu, kufa ezali na yo. Enakanisi na explikaki deja, kondima nkolo Yesu elingi koloba nini. Voilà, merci beaucoup. Tolingi vraiment so meka kosunga bandeko oyo bazolanda biso banda na ebandeli tina ngongo tokomeli. Betape nini ekolandisa parce que moto oyo akoki kovivre te sans ayoka mokeli na ye te. Ata mwana soki alobi lelo oyo nasolaka na tata na ngai te, ezalaka toujours na biloko oyo ekoma na niveau moko bakoyebisa ye ke non esengeli eloko oyo fo tata na yo. Donc esengeli mokeli nyonso, mokelamu nyonso ayoka mokeli na ye oyo ezali nzambe. Tolingi un peu meka kolakisa soki ezali na prière, ezali na lolenge moto akoki kosala mpona zongela koyoka ba mongongo na ye parce que moto akoki kotambusa te sa koyoka mongongo na ye. Olobi totalisi biso na Jean 3,16 ndenge elobi toyoki, mais est-ce que à part yango ezali na eloko ya kosala te mpona kozongela vraiment mongongo ya tata na ye elobela parce que soki ayoki mongongo ya tata libeba ekozala lisusu te. Ok, balingami, nalingi kosunga biso poto koka kozwa mokano ya kopesa bomoi na biso na nkolo Yesu. Nauti koloba boye. Oza kolandanga, oyebi ete oza moto na masumu. Wane za likambo ya liboso po okoka kopesa bomoi na nkolo Yesu. Oza moto na masumu. Endenge oza moto na masumu, nkolo Yesu akufaki na ekulusu po na tina na masumu na yo. Soki ondimi ete nkolo Yesu akufaki na ekulusu po na tina na masumu na yo, osengeli kozwa mokano ya kotika masumu. Nzoto na misala na yango, nzoto na baposa na yango, satana na misala na ye, mokili na bisengo na yango. Alors, molingami ndenge ozali kolandanga, soki oza disposé na ngonga oyo ya koloba nkolo Yesu akota na bomoi na yo, nalobi no likambo ya liboso, oza moto ya masumu, ya mibale nkolo akufaki mpona masumu na yo, ya misatu zwa mokano ya kotika masumu. Loba non na mokili, non na satana, non na nzoto. Yo oyo oza disposé ya koloba na nkolo Yesu akoka kokota na bomoi na yo, na koki kosunga yo na libondeli, mpona nkolo Yesu akoka kokota na motema na yo. Okolanda ngai na libondeli oyo eza ya koloba na nkolo Yesu akota kati na yo. Nkolo Yesu, Nkolo Yesu, nayoki liloba na yo, nayoki liloba na yo, nandimi, nazali moto na masumu, nazali moto na masumu, po nasalaka, oyo motema na ngai elingi, oyo po ete motema na ngai elingi, po na kosepelisa nzoto na ngai, po na kosepelisa nzoto na ngai, yango nde masumu, na misu na yo, lelo nazwi mokano, ya koboya yango, po na libela, yo mokili, na bisengo na yo nyonso, na boyi yo nzoto, na baposa na yo nyonso, na boyi yo satana, na misala na yo nyonso, na boyi yo nkolo Yesu, nafungoli motema na ngai, pe na yambi yo, lokola mokonzi, pe mobikisi na ngai. Merci na bolimbisi ya masumu na ngai, na liwa na yo na ekoloso, nkolo Yesu, sala na ngai ndenge elingi yo, kokisela ngai oyo ekana yo, pamba te
pamba te nalingi koyeba nalingi oyeba bolingo na Nzambe bolingo na Nzambe makanisi na Nzambe pe makanisi na Nzambe na bomoi na ngai. na bomoi na ngai. Merci nkolo Yesu. Merci nkolo Yesu. Amen. Amen. Donc molingami ndenge osali libondeli oyo yeba ete nkolo Yesu azali kati na yo. Voilà, merci ba ndeko nyonso bozo na biso de partout. Wana azali libondeli esengi kosala yango elongo na pasteur Caliste wana azosala yango mpona kokotisa lisusu nkolo Yesu na kati ya misala na yo, na kati ya bomoi na yo. Alors pasteur wana omeki kotalisa bandeko ndenge nini bakoki kozongela koyoka nkolo Yesu na bomoi na bango. Mais kasi ezala ba na biloko esengeli balandela te, ezala malade obikisi ye abane kobela tirbe lelo opesi kisi ya tirbe abiki abane kobela malaria lelo opesi kisi ya malaria abiki malaria. Est-ce que eza na biloko esengeli te alanda mpona continue na nzoto kolongolo mpona bato lelo bakomi koyoka Nzambe? Ezali deja lobiko ya liboso oyo eleki nyonso. Est-ce que ezali na biloko esengeli te balanda mpona kocontinue kogarde koyoka nzoto wana koyoka Nzambe lisusu? Ok, merci balingami bino bae oyo bozwi mokano ya kopesa bomoi na bino na nkolo Yesu eza likambo ya liboso. Eloko oyo esengeli sikoyo yo kosala na lingomba epai kani okendaka kutana na pasteur yebisa ye keno nazwi mokano ya kopesa mobimba na nga na nkolo Yesu, naza na besoin ya encadrement, naza na besoin ya mutu oyo akoki kolembisa kanga mpona kokola na kondima. Eza na malakisi oyo esengeli yo kozwa po okola na kondima. Zala na momesano ya kozwa Bibilia pe kobanda kotanga yango. Neti ndenge omesana na kotanga Bibilia te, olio banda na Ancien Testament, banda na Nouveau Testament. Régulièrement ta chapitre moko par jour, oza kotanga bisiko suki, otiki mwa elembo, lobi nango ozongeli, de telle sorte que otanga Bibilia de Genèse à l'Apocalypse, verset 1 tina verset asuka. Alors, lolenge pe mususu molingami ezali ya koyeba ko bondela Nzambe. Alors, ko bondela Nzambe, loba na Nzambe nyonso tu oyo eza na mutema na yo, loba na Nzambe nyonso tu oyo ozali kokanisa, zala na momesano wana enakanisi que vraiment Nzambe akosunga yo. Et na ba émission na biso eza na ma sujet ebele to exploitaka pona kosunga pe mutu akola na kondima. Voilà. Yo landi biso mbala liboso to sengi na yo o s'abonner pe o partager vidéo na bandeko mosusu. O ezali maloba ya bomoi, o ezali maloba ya nkolo Yesu, eloba mina mongongo ya pasteur Caliste Kitoko, esengi na yo kozala égoïste te partager vidéo na ndeko mosusu yokisa ye ayoka lolenge nini ya kozongisa koyoka Nzambe kati na bomoi na ye. Kasi parce que soki yoki Nzambe te yoki mokeli na yo te ozotambola na libebi suka na yo ekozala mabe. Donc partager vidéo kozala vraiment égoïste te. Pasteur dalingi un peu pour bandeko ebele balandi biso na internet, misu bazali libanda ya mboka, misu bazali awa na mboka na biso RDC, bazoka biso partout. Liloba suka loba na bango nini mo? Bon, nakanisi liloba ya suka oyo nakoki koloba na bango tombeki mpe komonisa na bino mutu oyo asengeli koyoka Nzambe. Alors, na lolenge ya koyoka Nzambe, ndenge nini toki koyoka Nzambe to koti penza na yango te. Mais nakanisi que na ba message mususu oyo kolanda tokolobela sikoyo ndenge nini okoki koyoka Nzambe. Mais awa tomonisi nanu na mutu oyo akoki koyoka Nzambe esengeli na ye akoka kondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi yango pe nde osali. Maintenant mateya mususu ekoya sima tokolobela sikoyo ndenge nini mutu akoki koyoka Nzambe. Vraiment soko kolanda biso de temps en temps pour comprendre ma communion surtout vraiment. Voilà, merci la bande connaissance Holandi biso o ezali kaka ebandeli émission ya lelo tolobeli bino ndenge ni yoki Nzambe o ezali que on ndima pe Nzambe na bomoi na yo kasi na émission o kolanda to pasteur kolobela biso en détail na ndenge nini okoki koyoka Nzambe na bomoi na yo ndenge Nzambe akoko bimonisa na bomoi na yo ekozala kitoko kobosana te s'abonner kaka wana parce que prochainement pe kolanda émission mususu wana Nzambe apambola bino tokutani mbala ya sima. Bye.